Zwana ufali. Zwa temsinga na olinga te enogangele makasi. Zwa temsinga na olinga te enogangele makasi. Enogangele makasi. Zwana ufali. Moni fali wakala wana kaya ayaya bile. Zwa temsinga sara le ona ndia na olinga te. Na poso azaki nango. Na basu, na bilamba ne non. Bazo benge muchopi tala Scott fali ale. Ebele pe ba batikala ambiance. Kapata la koboe, kapata la tadi. Tadi lo ba bien. Atali ba conséquences nyos tout est alingi o kapoza tadi. Tango kene na poto amoni o tadi. Bosali na o esengela ibos na kente ku tadi. O mona msuso otala mission ayemba bien, mission abinaka. Na peso ba réflexion basi. Tango mo mission pa mi pesi bolingo akomi ko aye na mboko yo za na poto bo vaina e place. Tala côté basi bazo vanda bandeko nanga. Donc atali ne lo bonka ya mutie. Donc atali lobby te basi tadi basi batala asuste que est-ce que mon bali au lobby to pour ça la quelque chose, est-ce qu'il y a de l'avenir? Basi batala te ataka sikoyo fois za mission oza succès. Akuta de mission o abonga. Fois za mon bali oza de député abonga. Il faut za yango moni belé bazo kufa. Sur sa mbongo ya bato yozo craquer wana yebi yango te. Pourquoi pas otala tala musika mona musika tala venir à mutu. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes. Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save this to date, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Olandelaka papa oyo nini? Omoni makamna landelaka papa wana mukolo. Tu jeune garçon mo kaka moko olembi. Papa, limbisanga pour na dérangement. Biso ba jeune mikongo déjà ekufi. Bino bozo sala ndenge nini po mukongo na bino ezala toujours efficace. Et le silence démarqué. Viens. Cabinet Dr Aladji 2022. Kimana Lombango chez Dr Ahmed Yakozwa Uko Force pour la faiblesse sexuelle, Aqua pour la hémorroïde, Acacia pour la prostate, Awika renforcé spermatozoïde, Iba pour la colisanzoto ya papa, Arariro pour la infection, Ahmed Azo soigné, Dr Ahmed Azo soigné faiblesse sexuelle, IST, hémorroïde, diabète, hypertension, hypotension, hypertension, hypotension, stérilité, rhumatisme, épilepsie, myome. Bengabus 243 82 97 37 164. Soit Oye sur avenue Loubefou numéro 17 na commune Yalemba. Référence salle du royaume des témoins de Jéhovah. Pour Nabatouamiki Yalibanda. WhatsApp na 89 97 78 138.
Voilà, mbote bandeko balandi ya émission le code de bonne conduite, bandeko balandi ya zip zap, bandeko balandi ya rétroviseur, boye malamu na ba émission na bino oyo ememelaka bino makambo ya malamu lokola momesano lundi vendredi tadinga la pana yaka na bandako na bino sans invitation pe na kota ka sans pour autant même na frapper na porte na concert nanga Sarato là. Cette série ça va continuer comme ça justement pour na ba sujet o ezali important to tiango to débattre en to sololi et puis to pesibino ndingisa mokolo lelo to ko toucher o etali divorce ezali na base ya makambo ebele na kati ya divorce to moni ba mama batikali sa mibali to babengaka bango ba femme seule na kati ya ki femme seule wana tozo komona makambo ebele aujourd'hui le 30 minutes que bon délivre azo pesa biso avec Sarato la to koluka moyen to meka ko solo là parce que le Sarah je répète ba yambaka batu ebele na banzela ya ba téléphone ba yambaka makambo ebele et puis ba contribuer à peine na makambo ebele na ba couple ebele bisika bozomi bino na mboka ya ba payawana. Je dirais un grand merci na bino ba union so bozo kotala biso maman Zozo la femme de papa Noé Mabakala Nzinga mère obonga na papa Noé maman Deborah Lubanda kilo mère à Calgary TK09 l'international depuis la France. Merci beaucoup la grande dame TK09. Un grand merci à Eliane Kazimoto depuis les États-Unis d'Amérique. Un grand merci aussi à celle qu'on appelle Blandine Tata, là, 1 minute pour Blandine Tata, la maman de Bruni Priel, la patronne Mokolo Blastet depuis les États-Unis. Bisika Boni ba Congolais ba Kenda Kosangana. Bino ba union so bozuli baku ya kolanda émission Oyo Vision le camp du Madial Anselme Montona Yambo maman Nene Adam depuis Californie Tadinga Lapa azo sala musala nae bon délivre ce qui tout le langage moko au fongolingai le temps ozo fongolangana tonton Bov depuis la France wana azo ko sepela na celui que nous appelons Bertin Konde, un garçon sérieux, un monsieur sérieux. Bato lokuta baza ebele na mokili mais Bertin nditi asukisa lokuta nyonso ya mokili azwa vérité atia na première position. Merci beaucoup Bertin Konde depuis Canada. Maman Sarah bonjour Tati ya Bangalapa bonne santé très bien par la grâce de Dieu. Lelo namoni oyende ngo yakate o memeli biso ya sika namoni robe lati fleurie et puis na sac ekendenge moko sac on a eza boteka ou bien eza à vendre. Ah ok. Ils ont en vente. Ils ont parmi basak basenga ki basaki commande mingi ton na zena Dubaï. Ah ok. Mais et permettra quitter na ya nango vu que y a ba nombre y a ba valise nanga. Ok. Alors première lot y a ba arrivage à biloko nangeye yé azana kati. Ok ok. Et ngomoni pour preuve ngamona memeli bango pona isa bango ke sak na bango ye. Ah ok. Siko bandeko yo bazana besoin bazo basaki ondeti ba o ba na poto. Bakosala ndenge nini pour ekomela bango parce que na ça la bango ba transfert hein. Ah ok. Ya ko ça la ngambongo ngana na ken agence oya kolinga désolé zali ba agence ezebele na liké na teli na poste à récupérer ça nae. Ah voilà Blaise Ziboma le seigneur des hommes depuis la Suisse Blaise Ziboma Sarah Tolaye. Blaise Ziboma voilà Sarah aujourd'hui les réseaux sociaux YouTube Oignon Sozali et réseaux sociaux ils ont des moyens belé ba technique et belé pour apporter un plus dans la société bande comme susu basala ka business na bango na kati bande comme susu batangisa ka bato bande comme susu mais de notre part de Sarato la nanu yemoko yo ozwaka réseaux sociaux ou réseaux social lokola outini avant to kotana mama na likambo. En tout cas, tu as dit que si tu as un si tu as un journaliste, tu as un Ah bon? Oui. Ngai nazwaka réseaux sociaux locaux la place ya formation. OK. Nazala mambo ebele o na yekoli na classe T, ba parents nanga ba lakisinga te mais na découvrir ango à travers réseaux sociaux. OK. C'est que réseaux sociaux eza quelque part centre pe à éducation. OK. Pour na ko éduquer pe ko former batu. Et ça dépend de car na pays to na ba genre ya batu oyo ba zo kumbele la réseaux sociaux na bango. Mais sinon denga na to vandi boetadi
Et ça, la bande comme ça, Hollanda biso va reprendre, va avoir quelque chose, na makamto bimsa awa. Donc toujours former, toujours apprendre, toujours éduquer masse, toujours taire. Voilà. Merci beaucoup Sarah Tola. Voilà, on est là qui entrée de jeu na biso par rapport à émission à lelo. Toloba ki bon na la ki bino lelo toujours solo là au Italie ba divorce. Et belé et zo pour ça les et puis au-delà il y a ba divorce. Dozo kolobela ba femme seule bande kona biso o ba vivaka sans mais ba Sarah, lorsque tu entends parler de divorce na ba femme seule nini ya liboso do yela yo na moto. Divorce déjà ezalaka existaka tango bato mibale baotambola bien te to baotambola nzela moko te esengaka bakabwana. Voilà. Bah ouais, kokabwana eza normal mais nga na préféré à divorce te. OK. Po eza na inconvénient belé. Et après tu comment na ba femme seule. Ba femme seule na Kinshasa a peine ezaka un impact te. Voilà. Na Kinshasa moi sinyo solinga aza na mobali. Mais c'est contraire avec moi sinyo solinga aza na mobali. Ouais. Ah OK. C'est contraire avec bando na biso poto. Pona Kinshasa moi si moto olinga mobali moi botisi bana après kende yatika na ba charge ba bana. Non, on n'aime pas ça. Donc moi si nyos tout ba mamé belo moni lelopé malgré la souffrance mais azon di ma vanda kaka na libala pour ses enfants. OK. Parce que divorce c'est amabe. C'est contrairement na ba sœur na biso o baza libanda mboka ba diaspora o ba otala biso. Bango plus ba comment kosalela ba bosana ke to ba bantu ba comment osalela mibeko o ba kuti na ba mboko baza. OK. Donc ba comment on préférait que la femme seule que azala mwasi azala mobali na ndako. OK. Donc voilà. Pona nini akolinga koza la femme seule qui est kondima kozala na mobali yo akoki ko bandoza soin na ye na soin ya bana na ye. OK. Mon koza la femme seule eza na ba avantage na poto. Ya on a ucho biso awa mobali mwasi azana mobali abotisi bana 5. OK ndeni. Mais na poto sikoyo mwasi olinga kutu mobali abotisi bana 5 akende na ye. Et lobele lote. Aibike par enfant moi eloko moko elekaka na l'état. À part ça, kozala na femme seule, l'État a récompensé sous moi quelque chose. Oazo que tant que femme seule, que sera zwinda kumoro bo le cas femme seule avec les enfants, a kufutanda kumoro munene na pri assez. Pour se comprendre, ndo moni basi belé bazo mon importance à mibalité. A préférer mobala ya botisi mwana mais kende cho. Tikanga na za kaka femme seule na redémarrer femme seule. Na kata ba femme seule l'inconvénient, ce sont les enfants en bas en éducation. Ah, OK. So tali omoni bato babotaka bana tata ngala finga bango te parce que yaka circonstance. OK. Surtout na Kinshasa ezaka circonstance kovanda ina mobile esimbite mobile ake otikali osala chemin mususu. Tango si mobile mususu wana esenga pe bobota na mwana. C'est comme ça place bana bayaka tata. Mais à poto eza volontairement. Azobota penda ke bana 5 wana nyonso 5 tata parce que soki tato meki abengani na ndako nanu ya tikali na mwana a bénéficier na bamongo ba banufuta mwana na ningi aza femme seule. Abosa na ke bana ba éducation so beba mwana na juin ozaki na tonton Marc. Bobotine mwana bébé tonton Marc ake tonton Pierre ayo continuer ko boko la bébé. Bana ba mona. Tonton Pierre ake po bana wana nyoso ba no benga soit tonton Pierre soit papa. Bana poto na ba tonton. Ba changement zo salama. Bana ba yo kanisa bana ba oyeba te. Oyeba. Maman chazo changer mibali. Wa ya botisier petit frère na biso. Mobala ngwake mususuaye. Mobala ngwake. Et puis en dehors de ça, il y a de comportements au bande qu'on a biso ba kina ko copier na poto. Laisse tomber. Mais aussi Sarah, moi je connais de femmes où as femme seule mais ses enfants sont bien élevés, baza bien instruits. Baza milité. Et toujours ouais toujours et ça n'a pas pareil netinga ngape papa die wazaite na bana nga ba adasa na nga na uto tchana to kana chaîne na biso mo ezaka chaîne familiale là Boanerges family to tchaka ba vidéo d'ensemble biso famille mobimba na uto poster vidéo moko ya adasa sali interview na anglais nga mama ne na ebata français malonga te na okoma anglais ndeni je comprends donc na 8 ans malgré ba délire nanga malgré ma kam nanga na ya mabe
mais avec mes enfants j'ai eu le temps ya koéduquer bango et ça na basi o baza ba femme seule ba pesa bana na bango éducation malamu ba lakisa bana na bango penzela losambo mais eza na ba misusu ke baza na papa na mama mais bana ba kana éducation bazali mususu baza na ba mama na bango éducation ezate donc c'est compliqué donc bande kona biso bana poto baye ba ke spirituellement na comment on mona lokola eza combat ka ya mariage donc on la changer en sco formé après si basi ba avantage oh comme on a les balles les côté oh moi si il faut zana mobile moi si il faut on n'est pas na popo ko la bango bien il faut ka mobile azala atoza millionnaire moi si atoza milliardaire pour mériter zana mobile bon ça là soki ba mibali yo ben inconscient azoko nyo kola yo azoko maltraiter yo azoko kwa kozwa soin ya bana te ye ayaka kaka atizemi aki atikizemi te tia zemi azokenda ka wana bongo yo mayele no ezaki wapi pomona ke première fois on accepte et comme deuxième fois mais kasi lokola et comme habitude tosuki awa ngana bokola bana na nganga moko non mais na mona liboso il fallait déjà refuser peut-être accorder temps à koki ko changer lobby omoni dadi na vie faut ça choix mbala moko voilà et lo ke bo mabiso na vie to ça la mingi sentiment OK ba mama na ba papa faut bo bimane loko ba bengi sentiment mutu musoso mona tala ba raisonnement basi ngande na zabwe na ko kufa pona mobala mande fa pembe donc ye atali no comportement mbali wana te atali état civil mbali wana te atali musala mbali wana te ya luli no kapo akaka selon ya kaka mibala mande fa pembe amin kotisi na bolingo ya alandi mandefu ya pembe tango akoti na kati ya bolingo akomomona ba réalité oyo ya kanaki te makufelaki mandefu ya pembe na suka la faire osala choix moko une fois mutu musozo kazoba ke nga atana komi na makanisi wa boya mobile na ngaso na kantika ninga sala nga na mbetu ya tovanda kaka donc elle assume ba comportement nyonso ya mobe ya mobala za nango pour garder ba sentiment moko boye et comment le cas clé maman bimano on a ba sentiment sala choix ya malamu ozomona ke mobali oyo na comportement na bana o nga na boti toko sala quelque chose toko rattraper éducation bana o toko sala na epé bana toko vanda na dans l'avenir mona musika mibale basi ebele ba comment ta mibali pour na musicien fois à kana c'est le cas JB Wera surtout ça oui JB place à banda na zona falika ya aya bile soit temisinga sara le onandia na olingate mbangu moni fa wa kala wana soit temisinga na olingate ina ogangele makasi na poso azaki nango na basuki na bilamba ne non bazo benga muchopiti mais talasco fali ya lelo basi bazomona su musika te basi bakomo moika o eza awa basi mususu pe aibi comportement tadi te quand neta de ça l'émission vanda na sarato la ya lingi opona bongo est-ce que ebi combien de garçons au baza ba victime ya basi ya poto on n'a pas touché ça to solango ba émission eboya ebele pe ba batikala ambiance kapata la koboe kapata la tadi tadi lo ba bien atali ba conséquences nyonso te alingi okapoza tadi tango okene na poto amoni o tadi bosali na o esengela ibo na kantia ku tadi yango aza sondeni aboyi libale fi or yo opesi motema corps âme esprit moi si obovanda na ebo botabana voilà oh mona mususu otala mission ayemba bien mission abinaka na peso ba réflexion basi mission nga abinaka boy c'est que na mbetu kuna ça va à contacter tango mo mission pa mi pesi bolingo akomi ko aye na mboko yo za na poto bovai na placement makanta ku nenga bina waneza za ngo bongo abaye akomolula so mission mususu tala
botala côté basi bazo vanda bandeko nanga botala place basi bazo vanda botala ba penser au côté basi bazo ketelele aotala te kalinga mobali vision tozo visionner ka awa donc moi c'est otala na été que est-ce qu'avec Tadi on peut construire ensemble et réfléchir ensemble? Est-ce que Tadi a maele? Est-ce que Tadi a encadrer banonga déjà na boti? Batala nyonso ba paramètre te. Ya tali non, ba mamé belé ba sacrifier ba éducation bana pour otala intérêt na. Ayebi ke mobali o ameli bangi. Mobali o aza irresponsable et tout fait. Matalité kako ya pe na ndako bebiseli bana na eme, otala ka a sale à s'engager. Donc atali ne lo bonka ya mukie. Donc atali lobby te basi tadi bati batala asuste que est-ce que mon bali au lobby to pour ça quelque chose, est-ce qu'il y a de l'avenir? Basi batala te ataka sikoyo faut za mission ou za succès. Akuta de mission ou abonga. Faut za mon bali za de député abonga. Il faut za yango moni belé bazo kufa. Sur sa mbongo ya bato yozo craquer wano yebi yango te. Pourquoi pas otala tala musika mona musika tala venir à mutu. Donc t'as dit ba maman ba comment otala plus d'intérêt na bango. Otala te ke fona zo mobali moko assurer éducation ba nanga, protéger ba nanga, to éduquer ba na ensemble, mais otala ba intérêt personnel na ye. Avec que mobali oyo akoka ko éduquer ko leveler bana te, akoka ko sala ki responsabilité na ba nete mais a oser quand même. Ya tali nini? Atali pantalon na sa makolo. Ndenge to sala émission boy. Ya na base belé batala rabino ba mibali. Tanga otala tadi po déjà to yeba. Ba yela biso ba sinyo po yeba mobali tala misapie, soko moni minene, soko moni boye. Bazo tala ba misapie tadi nenga cheboye. Mutu na mutazo calculer c'est que Tadi oh makambo eza na se pantalon na so biso Tadi ça va to comme tu kuna ndeni o bomi bisapi batala bisapi batala yango moni ba couple pourquoi ba théâtre lelo ba komo bala bango na Kinshasa kalezaka complexe mo ezalaka ke oh journaliste moi c'est poto pourquoi ba komo suka na ba Kinshasa ba comprendre quelque chose que basi bazo koma na niveau ya kolinga mutuka pona sentiment moko boye donc au sakana na bolingwa muninga yo tangu suso olinge ya solo mais ya lingi na yo pona a découvrir ka tanga utaka voyage moko aye a découvrir ko babeta na masolo Tadi wana mbua ya tsamba pesi ya ngome mbua nangina mekalanga nani o ivipan bakoma komeka mibali lokwa bilamba donc ezo lobela bango et puis ndemo na mibali po batala biso tanga otala ebiki Sarah wana penza donc azo oya Kinshasa na calcul déjà na moi 4 journalistes na ya basi aobimana Sarah lundi aobimana Nadège mardi aobimana Laetitia mercredi vendredi aobimana Cynthia azana ngodi na kacha mutu donc il y a $1 et zangate yo pe de ba ibeli yo ba boxer na ba caleçon ya onka ba influencer nango o ba basket ezo ya na maye na chena kupo epso bongo ya na kacha ya na conteneur ozo comprendre entre temps akangisi mbongo bana o ba futaki nango pona magamba bana ya ye aye ko bimela ngo boso ozo mona yango na zolo baba mama talomoni bêtise kalanga na yebaka makamba ba kindumbe aka ya mibali lelo ya rasu mibali te na pasi mabala ba osaki donc mama kota na ye na kati ya ba sentiment oh moi si tadinda azaboya obotanga tenga na obota ye toza na pouvoir moko nzamba pesa biso tobota ba président ba tutu wana moni bana ba titre biso ba tobota ba biso zela na sarawana pe yo ke mabete biso nde topesa kabino ba président te tika bosa na tika mais zela siko sara zela na ko ya ba betika tadi sara zela non teto na zela ni siko zela nano zela nano kasi toke balé yo ka soki opesa kanga ponga na supérieur na yo non c'est pas ça
tadi kasi bota non ozala ngo na nzoto kasi ozala ngela tadi ozala ngo automate même dimaki nzamba pesa biso pouvoir na ba capacité parce que yo ozala ngo na nzoto mongo produit yango te nzambe nda sala ngo nde kwa pesa yo bota tadi ah ouais continue bota loka nzamba pesa o bota bi bota ozala ngo de na nzoto bota ti libumo evimba ezo senga mama zala ponzamba pesa biso pouvoir moko songolo paka mais basi babima na basi bakoti na futilité moko tadi est-ce que oyebi ke pour éducation ya bana ebeba euta mingi na bamama oui c'est ça c'est le moment bana bayokela mingi bamama soko tali bien bana bayokela mingi bamama mama za na facilité ya koinfluencer mwana na nzela mabe très facile mwana pa baby vie na ye mobimba ti akoli ya baby mpo mama na ye alobaka na ye likamo songolo paka bamama bakomi kotala kaka baintérêt na bango mpo na baintérêt na bango nde omoni bakomi kobengana mibali bapréféra tika la femme seule. Donc si aujourd'hui moi je comprends bien Sarah Tola ebele ya bandeko oyo babengi bafemme seule bon tolobela beaucoup plus en Europe awa eza te tadi nango olingo tikele bana 5 yaya mutu mobala azonyokola ye matin midi soir mais tellement azaka na bana 5 aotala bana nga 5 oyo naoke na bango wapi place ovanda eza te avandi mais na poto oyo aozala na esika ovanda aozwa na mbongo mobali tcho. Donc si je comprends bien selon Sarah Tola aujourd'hui la majorité des femmes seules oyo batondisa mina mokili eza parce que bango balingi ko bénéficier na ba pouvoir na ba avantage au ba l'état ya bamboko bango bafandi donc ouais, la plupart mais attention il y a aussi des femmes seules au bazwa ba décision parce que ils ont toujours été dessus par les hommes. OK. Pour toi na ba kaibelo mona moi ça zarana mobile na ndak mobile chaque 0 heure akenda ko benga moi sina kishasa za ko se masturber. Otiki na mbeto mais okoti na toilette omi kangi obengi fi ya kishasa ka na téléphone à la kisio libelo bandi ko se masturber. Vous comprenez parce que moi ça ndingo na kangi mobile na likamba bongo ya choc ami moni nul parce que na lali na o yango elali na mbeto na yo mais oki olanda ya téléphone non là c'est plus grave. La préféré 1000 fois na kuta mobile na nga coucher moi sina limbisa ke na kute penda za ko se masturber na téléphone nga na lali na mbeto. C'est très grave. Siko moi si a bongo na sa choc wana ko zo pe décision qui était na tika de femme seule. Voilà, moi si a bongo o akuti mobile ni na erreur wana na gaffe wana et belepe bazwaka décision que non nde na zaboye nzela nanga o nyonso na komona na ko sacrifier donc na ko bima na mobali nyonso nga na lingi ezalaka avantage pour moi si azo ko se détruire wana eza ko se détruire ya moi ça fleur nzoto moi si babatela yango OK ko bima bima na mibale za solution te ceux qui peut-être ont eu décision ya kovanda ovanda sali moi recul o ceux qui mobala malama se présenter aux temps sous ya ko étudier mobali wana pour que ba erreur wana ekomaki ekomate baka ezebelezaka te basi baningi kozwa ba femme segment mibali pe baza mabe makasi bakomisa basi ba femme se omona yebi ke mwasi na ye azala na ekiri moko ya ba fille tel amona ala ba fille wana nyonso bazala na mwasi na ye mokolo mwasi aye ko apprendre yango esala ye ndenge nini na poto kuna yaka choyi bana batikali atikali femme seule. Voilà, merci mesdames et messieurs. Donc il y a un virage à Soukanamoni déjà bon de Livazo Salasina Nenga Sima. Mais je vais signaler quelque chose. La femme c'est l'amour. La femme c'est l'amour. Moi si Azali Bolingo. Voilà pourquoi la Bible nous dit Mobali linga moi si na yo. Ce qui veut dire que non, moi si apé ça ka juste Bolingo. Et la femme on peut pas chercher à détruire l'amour parce que bolingo yango anande nzambe. L'amour c'est Dieu. Dieu c'est l'amour. Voilà pourquoi il faut to linga mwasi na yo ndenge yo omilingaka. Lorsque tu aimes ta femme, est-ce que okoki ko sala ye mabe? Et toi aussi la femme comme tu sais très bien que yoza bolingo, yoza lokola nzambe, est-ce que tu vas chercher à détruire l'avenir de tes enfants? Yako luka yako briser vie ya bana na yo. Au compromettre éducation ya bana na yo. Je pense que bande konanga bino ba yebozo ko traverser ba moment trop difficile na ba sujet au biso tozo ko solo là. Ce qui moyen ko ezali ba numéro ya ba téléphone to chaka wana ezalaka pour que bino bo bengaka, ezalaka pour que bino bo commentaka, ezalaka pour que bo fingaka kaka te. Bo lobaka pe makambo oyo ekoki ko construire. Ça là tout là. Donc aujourd'hui un couple déjà
papa na mama baza na besoin donc soit na pena o ezoluka et benga divorce bazotala émission oyo na bakomi place on a tuni question oyo te bakoki kosala nini pour sauver encore leur couple et pour protéger avenir ya bana na basala eloko babengaka dialogue basolola omonaka baréalité mosusu ekutanaka na bacouple parce que début eyaki mabe yango omonaka na début il faut otalisaka deya motu ke nga alingaka na nga boye te nga mpe nalingaka na nga boye te nga alingaka boye eya na bacouple ebele basolola sur yango te non basi ebele baza na baotalanga na atuna mobali nete papa po soko odécouvrir yango yo moko te tuna ye papa place ni olingaka so basimbi oyokaka bien tozongiso kuna dadi yo nde eza na baokalkule bamisapino awa deja mama Nzambi wani. Nous sommes les enfants de Dieu, il faut même pas calculer sur ça. Ah, il y a Yesu kutu ba calculer ka bosa di ba ya ko côté. Il y a yonde ba calculer te. Donc t'as dit osomona même lelo même ibali bazanga dialogue yo tout na pe moi sineke yo sala ka moi so sala moi si moi éviter que o po sala moi si moi salingana ngote moi si pe le ka dialogue ya te olalo bana mobali ke makambo nengo memela nga boyela linga ngo pete ele kaka bongo soka ka yo ki muninga na chichote enga mobali nanga lelo ninga sala kinga et continuer neti moi complexe voilà comme ko solo la dialogue est très important bino batu bozana ba problème na ba couple siko mama e buka mapeka papa e buka mapeka bana tango balala kasuki 0 vandisa mama boso alwa ba master bon yebisanga nini ya mabe o constata bananga pona changer tozala bien voilà moi c'est koloba mobali pe akoloba te ngana linga te boye nga pe na linga te boye ah OK bon poto batela bolingo na biso totambola na ba principe c'est comme ça bozu pe solution pour avancer na bino kune komaka papa maman papa la na salon maman la na chambre dans la niveau godo na godo chaque moto azana téléphone na WhatsApp na papa oboy porte polele OK et alors ka biso na kishisa te tolengi la mibali bango balengi la mibali te nous sommes de bons tout botika ko copier bloka mindele voilà toyebi ke mibali ba mabe makasi basala biso mabe makasi mais ceux qui te commencent à le changement lobby changement yo kati biso tout on a ba problème so ça dit 5 ans mobile ba problème exact le puta tous on a ba problème tous on maîtriser yango parce que moi dialogue ya na kati na bonzambe ba se bele ba sambela pona mibali te voilà faut tchara mabolongo pona mobali ko seme pona mobali na lingi nzambe mobali na ngai azala boye ozolo bozo saka mais il y a des femmes qui se disent que ngane na bona bonyo ko mananga pona mobali te mon mobali azalo mbeto hôpital yango na to suka na ikia sera quartier o komi mutaketo dans oyo nzamba ola kisa o batu yo bité ajezana OK non na nité non sala non fi ero koma oya ko zwa choix mo vanda na e choix wana on collaborer no femme seule après comme ba problème ko monter à mabe donc t'as dit au moins na babiloko yo ngana lingaka basi na loba mingi na papa te parce que moi si sera eu conscience awe ba ko sala na choix ya mobali a ozwa peta en fin de sa mobali a dit que papa e boye na so sepe na ngote likambu nini OK papa pa ofungola mutema te maman osa mabe ozo kipenga te boye na boye na c'est comme ça dialogue eleki tout a dit bande kona biso abasi o boza ba diaspora botika ko copier mibeko bokuti na mboka bapaya que mobali aza eloko te mobali aza na droit te mobali asali boye te non ce n'est pas bien la famille donc tout ça l'effort ya kozonga na nzela moi si zonga penza lokola femme moi si zonga na valeur abo moi si lelo asila na valeur mobali ayebi ke so asali fier na ke kuna na ozwa so asali fier na ke bo na ozwa oh moi si aza mutu moko aza na valeur makasi aza mutu ya na miso ya Nzambe alors ba mama bozonga na nzela ba mama bolingi suko lukambongo te ozana poto et ça assurance à vie. Ozana poto, tu dois faire quelque chose. Il faut construire dans mboka na yo. Il faut ça les loko moko moi business moko tournaka.
yango ozomona lelo babondoka eza trop na bafamille parce que papa azalaka polygame aboti na basi 5 bana 15 atikika lupango moko tande toliana tande tobomana 4 mamans différentes dans la niveau parce que olingaki polygamie mais otiki nini mpona bana wana nyonso toyo boti maman zwa conscience telema naloba yango maintes fois la femme d'aujourd'hui les responsables de demain nafanda nga moko na ndako na bana nanga nalinga nanga lisusu bavi ya mibali yana te mais okomona air mo boye nakidi baye wana azocontinue ka kokota mibali na ndako c'est l'hypocrisie ou bien ezali défaut oyo il faut moi si à lutter contre yango c'est l'hypocrisie tu as besoin d'un homme ya malilo ya na poto nakishasa kutuka ninge langi bandi be mona mutakomo lukamo molongani moi te délivre comme côté tuka tozana en 12 heures délivre te tout à te tout nini mo ya et langa pamba sko bino batu bo vivaka mikolo na malili mais Sarah wana pour na malili eza prétexte benate parce que moi mais Sarah zela to sola prétexte ya Sarah to sola moi je restais na Asie na Pékin eza pembeni na Russie malili ezala na Pékin na ebisio de fois même ata na ba France ou na ba Belgique donc ezala kabongo te c'est-à-dire ce le week-end neige jour wana kwei beaucoup kobima même ata libanda te mais moi au moins je restais seul chez moi na pe na moi c'était au moins na pe hiver mobimba et si les petits rien du tout idée pe donc tu es normal t'as dit total ça. Ah non. T'as dit ça combien de mois? Non, il n'est pas question de faire beaucoup de temps ou bien babani. Total ça. Et ça problème il y a conscience il y a mutu. Le Mali il ne peut jamais changer qui va mutu ya mutu. Tu vois? Et au Koipe il y a des femmes qui biso tozo mona na Kinshasa. Na kina ki de l'autre fois ngaba, na kingaba oh na muni bena oh sermo bena yaki toko bena ko à l'équipe de pembe nanga solo bena bien zoto. Na lobite na ki makala. Na ko bina makala oh petit mo bena aboki pena kabelo pena oh solo pena bien ngabite fona ko mana selemba au côté ya bangwa chabetu. Na muni pe oh moi sermo pena que non voxol dakota pena otone oh ça va. Na mati boye na lobite na le kaka côté ya bumbu. Na muni pena do petite mo pe ya boule. Et par là, qu'est-ce que moi je peux dire? Dans le biais de belles femmes, basant partout. Mais pas bonnes femmes, basant partout. C'est ça. Donc c'est ça maintenant. La différence, il faut que ça l'ango à partir il y a biloko. Mais que mali biloko la prétexte. Na moni so za no kamboa ou tsala kamboa. Tozola ba on mali. Donc ko c'est la bango ka mali betinda. Bon, ya ngonde ba lo ba raison. Ya on a tozuka ke mali et les kaka moni choisata créer ata mo elo moko boy par rapport à mali. Toko saka mali. Mais na miso abatu do ko saka biso ke za. Non, c'est hypocrisie. Voilà. Les hypocrisie azolinga ko assumer qui responsabilité à cause de la moi si à libalade. Voilà. Merci. Qui mango cause de la moi si libala mais ana bango to wana ti obenga bango ba femme seule bana ba bilo na bango mo ya ko remarquer bango. Eza visible te. Eza ya obata ma soit ya kinda ba beti soit ba ya ko betele na parler na malinge za confirmer te. Azoki ma responsabilité à cause de la moi si libala. Voilà. Alinga za la femme seule parce que ça na banzela ne belé. Ndaza wana ko benga tadi basali bolingo na téléphone akolula pe musicien akolula chanteur akolula mutu nyonso aza libre po ba comme nde bazana pe ba message na bolingo chobwa yo za femme seule pourquoi au chat tonga na nzoto bozo kazemiti ça arrive aussi te tonga nde ba ozwa te pour l'enfant c'est de l'argent. Non mais femme seule na fanda nga moko na bana nga mena zitonga na chena nzoto pona za zemiti te bango ba chaka te wana na Kinshasa nde to banga po makoki oboko la bana izate. Merci Sarah que les gens comprennent quoi par rapport à l'émission lelo. Et le gameto kabana yonanga awa un dernier mot pour l'émission lelo. Ba mama besoin conscience. Voilà. C'est très important. Bosa ba sambla te kinga na femme seule mais wana moi elo mo eremo kakao. Ozoki ma responsabilité ozaka moi c'est libala. Ozoki make do ozoboya mbongo wana ta ba pesa ba femme seule na leta pe ya na pe ba mieti.
Moi, aussi, je connais des femmes seules, mais à travailler à cadeau, elle n'a même pas le temps libre. Elle donne tout son temps au travail. Je suis très occupée dans mon salon. Vous comprenez? Donc, au cause de la, aux femmes mariées, pour beaucoup qui femme mariée pour lire à bambon wana ya ba pesa ezabe ba miette c'est loka grave te même na oba pia bana ozo qui ma responsabilité aux ala moi ça li bala pour occuper mon bali pour attendre sukolambela mon bali peut-être pour la soumission au boya soumission wana o ko mama na bible surtout ça to balingi soumission te balingi soumission te pour okima soumission pour okima ko encadrer bana ko kima ba titre wana nyonso. Vous préférez une femme seule, mais bah remorque cacao quand même. Il faut dire une femme seule avec remorquement. Bah ça que femme seule a pas batté. Bah remorque cacabango, bah na biloko et remorque bango na kishasa direct à téléphone. Bah na biloko et remorque bango direct ya bamboka au bazar. Bah bon il cause à bah responsable que à femme mariée. Or bande coco à la femme mariée. Si vous avez besoin de bon, on va mettre l'état na bino pierre bino kuna na bapoto. Oko comme moi si riche na business. Voilà. Oko sala quelque chose. Bino bon la chance on a bapoto ba formation ils absolument OK na ba Kinshasa. Tu peux faire aussi les formations moi et loro moko comme oko telo mbongo na Kinshasa na pesi bien kambota mo na poto hein. En France, mais à côté esthétique, à côté de chirurgie esthétique, à Jumaël et la poto, à sali maison cosmétique na ouais belé. À ça la ngombongo, à ça la batu ba massage à corps, à se transformer batu ba solo, makambo belé. Vous comprenez? Osa na nos jeunes. Ça la ba formation, travailler, ça la ba business au boy na okayo a poto. Ça la business. Hein? Au moins la question que ça la business to ça quelque chose bon wana ya cause la femme seule aux anamo besoin te on préfère regarder dignité aux anamo bali na on a bana ensemble. Merci. Donc voilà pour nga et là on a kolo bana on le belaka plus ba maman bazonga na conscience ya vie batika ko copier biloko mindele oh femme seule oh boina boisa normal. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. La Bible me recommande. Voilà, merci Bandeko Balandi ya émission na bino oyo na kobatsaka et loko moko bisika boni ndeko na ngai consoeur Saratola auti koloba ebele baza ba femme seule na miswa bato. Kasi na molili bazala déjà ba femme mariée. Maman, ozo ko apparaître femme seule mais yo moko na senango oyebi ke ozala ka femme seule te. Tu rendre compte na mutu mon côté mais ozo rendre compte na créateur na yo. Voilà pourquoi nuit et jour yo ozo lela. Voilà pourquoi aujourd'hui tu as besoin d'être dans une relation sérieuse mais et si longtemps que nanu otiki ba vie wanate le bon Dieu ne va pas permettre à ce que yo okotana eloko yo lingaka mingi. Femme soyez soumise na mibali na bino basi bolinga mibali na bino na ndenge donc esengeli mobali donne tout ton temps et pas ya moi si maman bana na yo et il faut savoir quelque chose, nous avons qu'un seul cœur Sarah donc nous pouvons aimer qu'une seule personne. Le cœur est salématé pour la deux pour la trois personnes. Ne prenons pas les exemples il y a la Bible nous les hommes X avait autant de femmes, X avait autant de ceci, X avait autant de cela. Non. Tokoki ka ko copier ka wanate. Tokoki pe ka ko kaka exemple ya pharaon te. Non. Tokoki pe ko sala makambu ozake non, osali pe exception na vie na yo. Oyo ozonyo kola wana. Elle a été tirée par tes côtes. Elle a été tirée par tes côtes, donc ce qui signifie que la femme mérite d'être aimée, protégée. Moi si aza mutute okoki ko piétiner ye okoki ko zoyer lokola lipapa okoki do ko zoyer lokola linge moko sale. Non, c'est un ange. Moi si azali angelou, moi si azali bolingo. Il faut prouver ton amour et pas moi si yo linga mingi Saratola to kaboni ba dédicace ngo ndongo boka na amela lelo boka te na boka bango j'imagine que boka te jamais na fona boka na peso 1 minute ya Blandine tata ok Blandine tata là il peut dar succès sur l'émission blasted la PC beauté. Donc merci beaucoup na bande konyo sto Bolandi biso de partout dans tous les deux chaînes oyo
eza ba émission moko eza très important, il faut bolanda nde eza beaucoup landa ona bana yo senga to benga na bana mais wana obenga na bana partez jouer sort hey okotina na bana pa ba voisin po olanda mafinga eza malamu te ba mama bozonga na nzela to changer ba comportement. Donc merci na Jimagique Adassa, merci na Madjabou, merci na Azir, merci na Fondation Saratola, merci na Madjabou Gift, merci pe na ba partenaire na nganyonso Tata Poe Fapekato, merci na Jenny Bet Industriel, moi c'est Pembe. Merci na président China Amatou Motema, papa Aaron Amatou le prince de Dubaï, un grand merci. Na maman Madolelo, na Germanie Motema ya papa Samuel. Pourquoi pas na Amelia Mweba. Amelia Mweba. La privado ya Orlando Domingos. Merci na maman Mapasa ya Moto. Merci na président Bébé, merci na maman Nathalie, Dalia Onyema, babizou na yo, Pamela Kabe, Edwige Kalala. Papa Edi MK, Rose Bonga. C'est la Kikela, Sarah Abouele, na Pesibido Babote Belede, Bobouchab officiel. Merci beaucoup na Nesuna Bosani, Ozia Massamba, Angelo Carouane, Murphy Andrea, Makia Lakumba, Bido Nyonso na Bido Mingi en tout cas. Merci Nabino, merci na Otadi, Bengo Yambinga. Merci beaucoup Sarah Tola, ça n'est fini pour aujourd'hui mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Tokutani Bongo Mokolo ya vendredi pour un nouveau numéro. Non, lundi déjà. Tokutani cette émission. Ah, ok. Donc, on est bon vendredi pour une nouvelle émission. Le numéro, il y a 6 cas. Si je wana to pombi yango moi to bimsango le lezate pour vous kafu. Il y aura des pleurs na banda pour na bino pas être au même la bino ba audio ba vidéo justement pour nous luka moi ya ko participer na ba éducation ya bana ya kozong sa lisusu bolingo o de kindaki kala ya kozong sa susu ba couple oyo bazala kasuki ba fandi na salon fo bilongeza la ya kokangama. Pourquoi okangaka donc elongi na yo papa Erioza la kaliboso maman. Ezali malamu te to soli bon vendredi. Bon délivre. T'as dit misapi nengo zo sala. Ah non. Ah non, ça ramène je sais pas. Bon délivre to kawanya. Entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, partis politiques, écoles, universités et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.